Voilà, la nouvelle est que Vibrator Piana a eu concert na 3h du matin. Kozo na matonge, kozonga na bango na niveau ya Sendwe côté ya Sonic Afuta. Accident esalamaki wana to tshila bino ba image ya voiture na ndenge ba tutani. Bon, selon l'information, à l'hôpital, la situation est sous contrôle. Donc ce n'est pas la peine de précipiter pour annoncer la mort. Vous en avez réserve. Tout souhaiter dans les musiciens un bon rétablissement. Esprit Aliwa et Kima et le monde milieu va congolais n'est tout fait quand même janvier, février, tout cela qui n'a moi Kimia. Mais moi, mars, avril, les bêtes sous ma casse. Tout mais la logo la Coco Louvisa. Et à Tikabi sur 5 ans, Coco y a R9, Rosie R9. Koko yaba Moseka Dianyongi. Tout mais la logo là, ma sœur André na France, on a 618 ans. Tous les gars, 118 ans. Il y a des jeunes vraiment, ils ont ma bé. Mungu yetu uturumie. Mungu baba uturumie. Kolo. Kabisoto umela. Tika pepe kongola sa moni pasi minga bungisi to bungisi bato ebele tika to umela. Paix aux âmes de nos ancêtres et de ceux qui nous ont précédés. Botine de l'absolu de révélation. La solution n'est que to umela. Na bando to pe ba vision. Longévité à tous les peuples congolais partout dans les 4 coins du monde. Matondo. Voilà l'info actuelle. Namati nangomba kolukelo ngina yawe nabapasi nanga nabombu na yawe yanoranga. Bon, voilà. Nous avons toujours une émission comme à l'école. Émission qui permet à biso na bato ba yebite to lakisa bango ndenge ya kokoma, ndenge ya koloba, ndenge ya ko raisonner. To imposaka te, biso to proposaka. Na ba yebi to lobaka ezalaka révision pour na bango. Voilà. So to moni mutu na internet akomi si akangisi yango tolobaka wana talaka biso te. Mais o batala biso te barata. Voilà. Bon. Le moni ke na tongo to tchaki ba image ya camion ya musicien ya biso star congolaise o na babengi o to bengi na kombo ya Vibrator. Ya zalaka pa ya Fabregas. Mais alongwa asala orchestre na ye Vibrator piana asala orchestre na ye moko sikoyo. Bon, neti mikolo boyebi bien que tout ça na Papa Wemba Days depuis le 23 avril jusqu'au 4 mai. Parce que le festival wana donc ezami beko epesami na Union africaine ba continuons ya Afrique ba président ba ministre des affaires étrangères ba ministre de la culture basanganaki na ba ministre intérieur pour la sécurité babi Papa Wemba un grand homme donc date ya tika biso ko kenda ka bongo te yango wana miluleza koleka na Kinshasa na commune ya Kalamu na quartier Matonge batie ba stand bato bazoteka biloko ba défilé zo salama ba concert zo salama. Bref, bon, hier mercredi Vibrator abetaki kuna
le contremaître, voilà album C'est pas sorcier, abetaki lobby, Nabutu. Alors vers minuit, a décidé à kata concert nae, à kene, makamnae mususu. Na minuit à kati, a tiki ba mission nae bazo continuer. Tant sikoyo, a koti na voiture nae, ML, Mercedes, voiture allemande. Koti na voiture nae, to yasikoyo na luba ango MEPS. Donc, tout compte en plan géographique. Ye, tout le monde matonge yango, na tongo na musika. Matonge yango, oyo, matonge ye. Matonge ye, yo son de kalamu. Oyo, avenue de Stade. Oyo, kendaka ti, na ba yolo, lekinzela wana. Voilà. Oyo, awa eza boulevard Lumumba yango kendaka ti aéroport keti Babandundu. Oyo avenue Kabasele ekendaka ti na ville ekomiti na beach Ngobila port ekendaka ti na fleuve na place oyo port oyo bazwaka masuwa mpona okende Brazza avenue Kabasele. Awa toza na avenue Sendwe eketi ekutei na avenue Kasavubu oyo ekendaka ti na ville oyo musu eketi na Bandal eketi na Bamakala avenue Kasavubu oyo ekei susu ti na Kitambo. Voilà. Stade awa stade Kamanyola yango stade de Martyrs ezaka pembeni ya Kasavubu awa. Tozonga nano mwa moke nsima na koma à l'école. Bon, tolobi vers minuit Ibrator akati concert atiki ba mission na ba continuer ye wana sikoyo azwi mutuka na ye ML Mercedes voiture allemande voiture makasi azwi avenue de Stade oyo mayo eza rivière Kalamu eleki na se ya avenue oyo croisement Sendwe na Lumumba ma eleki na se wana yango oyo rivière Kalamu et continue ti na fleuve. Yes, go tanga azui avenue de Stade azoya akomi awawa fo azwa avenue Sendwe. Sango muke Ibrator siko fo azwa avenue Sendwe. Alinga kota kaka na avenue Sendwe boye. Wo! Tata wana aza kutala te. Tata wana aza kutala te. Chauffeur ya Yach ayaki boye vitesse na avenue Sendwe awa azoya na vitesse mbala moko akomi kaka Ibrator bazokota kaka boye pa Yach oye tuti ML ya Ibrator chance azaki na ML Mercedes mbala moko tango tuti ye heureusement car moko ezalaki awa voiture moko je crois Toyota boye bala moko car ya Ibrator ye tuti Toyota wana soki te mbele na mayo wo bato babandi koyambangu nini boye ndenge nini accident bakitisi Ibrator bakitisi pe musicien bazalaki na ye na chauffeur na ye na danseuse moko bazalaki 4 personnes na Mercedes wana. Ibrator ameki kotambola moke na lokolo esimbi te ale bazwi bakoti na car eye kotike na hôpital moko ezalaka kote awa na limete na première ba musicien na ye na chauffeur na danseuse bakei na bango na bahôpitaux mosusu. Voilà, na bahôpitaux avenue de Stade et non Estade Stade et non Estade bakei na bahôpitaux pas bahôpital ou bien hôpital, non, bah hôpitaux ou hôpitaux pour comme il a pluriel et belé. Hôpital les gens singulier. Donc, Ibrator, bah kena hôpital à côté alimité. Sikoyo, bah awa place yo bah chege bazalaka awa pembenia bah chege bazalaka. Petit na biso Gilva Simba. Ta kenda Kinshasa, bah on a mère na miss de miss. Bapesaka bapetio babiloko national lakisa une fois na émission bapesaka bashego balala ka baza basi na bana na mibali
après ça va en biloko. Donc accident oh salami ah batuana est-il que babimi ba profiter ba ye ba zui veste ya vibrateur ba zui na téléphone na ye na biloko mso mike mike. Alors que na pe qui ça mambo ya ko téléphone parce que téléphone c'est la vie. Donc oh ya na téléphone à vibrateur a kende ko tika s'il s'agit de quelque chose ba ko pe ça ye parce que le téléphone c'est la vie. Ba contact nous c'est ça na téléphone. Ba mot de passe c'est ça na téléphone. Donc téléphone sur le logo tient au salatu kukanga simi wana te tika mukonda ngo abenga yo opesa ye téléphone. Kobomba téléphone à mutuza mabe na vie c'est un grand péché. Donc tant qu'on y téléphone à batu, il va que nous en enfer. Li felo ya yo. Voilà, communiquer en wana. Bosiko bato ba utaki awa na festival à Wemba Days, ba mettre na quelques musiciens ya fabrique ya nani vibrateur tant ba komia wa bazutuna bag ya vibrateur ezawa bag na e. Chauffeur o vibrateur ba tutaki a lobi yemta na bag ngome a opesa ngo faut pas bongisa non carnae. Bon, wana ngapi na lobi on selon hypothèse, hein, je n'affirme pas. Parce que tabalaka la cadre d'enquête, aucune hypothèse n'est à écarter. Donc souvent me tazo kiango pour que nous proposer bon ozong ça va bongisa non carnae voilà. Mais comme tu m'as tout expliqué lelo pour un accident ya vibrateur yangwana donc pour le moment santé ça va quand même mais à profiter à jusqu'à va blessure tout comme chauffeur nae, tout comme danseuse nae, na musicien nae moko wana. Voilà ma kamtenga to ebisabino o les gars qui na Kinshasa hier, la nuit vers minuit yangwana. Yabino kulutu machela comme d'habitude na roche la bino sous ba image o ya car wana ndenge ba eta o ba car komina yango. Voilà, ce qui nouvelle ali to ko ya kwa no sebino to ko Zaka koyi sabinote au cas où il y a des nouvelles. Tu profiter kaka, tu ebisa ba tuneti ba. Comment vraiment? Merci pour l'assistance na yo. Tu bosse ni pété na Alpha Ngungu Château d'eau. Ah. Alongwe na coin na Château d'eau wana longwe na coin. So koti kana balabala wana oya azala ki wana me azasu na gauche ta komi na droite na 4e magasin. Oh. Moi ka ba komi Alpha Ngungu. Vraiment Alpha Ngungu. Merci Nayo, merci na assistance Nayo, morale et financière, merci à trop, comment voir les correcteurs, merci à trop l'assistance Nayo, vraiment, te remercier, baning, batunyo so ba assista biso, depuis kala, neti, ser na biso ngamuna, Toronto, tobosa gaete, de Timavanga, Clovis Mukoko, Géantas, la bière de Play, et les autres. Bon, voilà. Dès tout le monde a mis balasima, hein? Moukeba, continuez toujours la fidélité na Eric Foka, yé, alors qu'on a clé boa pambale, à la prochaine. Bye les amis fidèles. La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous, comme à l'école. Magella, comme à l'école, et paf, comme à l'école, et parli papa, comme à l'école. Star de la musique et de la sape. À la présentation, le grand analyste à propos de tout et de rien, QM de jeunes, Kouloutou Magellan. La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche, avec votre site, la diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche.